Moi mamba poison oyo jalousie kaka. Donc muto bomo pone loko te po koma yo te po charge na yo pe ya zwango te. Parce que ba malade ba poison o surtout so oye ba on a retard. Et ça passe parce que netinga na yeba ki on a retard penza. On a bana oyo kalibu passe nazoka bien te à chaque fois na bana oyo yebisa mutu nyonso. Mutu nyonso so na moni. Nasenga na oyo kaboye. Bana na oyo kaboye c'est sali batamboye. Bana na oyo kaboye sali batamboye. Tu connais bana oyo satam su mutu nyonso na bana ko yebisa e pourquoi pour nazo luka kisi nini ko soigner. Mais nzamba aka malamu. So poza likamno ko bomba te. Boso zo bomba okufa nango. Kani na bana ko yebisa batu mutu yebisinga il faut boye. Ba meminga place moko nzamba malamu, nzamba zo lokumu. Mais tant qu'on a biki docteur on pas kufina. Oh non. Dans muta soigner yo, tant yo biki mutanga kufina. Makalunga lobi azo comprendre te. Ba likamba poison o e komi belé. Ezaka mutango moko mdachela ka bango to ndengeni. Tant que luka o tia poison bo mamuninga, po koma ye to sala nini. Et ça la passe. To komi bomba ndengeni. To kima ba camarade, to kima bandeko, to kima musala. Nzambe sunga bisu. Yo pe mutoyo. Tia l'habitude ko poison na kabaninga. Yeba kanda nzambe kolanda yo. Na on mekango. Donc o tela mutu poison. O tiebo mekiso ekoki mungwa. O lia oyo mungu. Oyo ko so mona biloko fo ba mekela ka yo. Donc biso ne ba kobai na yo to mekela ko ba poison. O bosa na ko lia oyo mungu. C'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi na zana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Na zana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV bokomona ba témoignage ya ba belé oyo babika déjà oyo basala. Na kumisi nzambe ya Hosanna, na kumisi nzambe Papa Moïse kwa biki singa na malade estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zo lala te, ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai. Kolia mate sou pasi, babilo musu kolia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zo kimia. Nzambe Papa Moïse asalinga minene abiki singa na estomac, na melaka lisu pantomètre te na boaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous rencontrez, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboué, Mkolo compagnon Yinio, Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse, Aza homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques. Ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonso. Nzambe a fumola la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Bah docteur Baibisanga Eko Yokate. Bah qui n'a pas deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene. Baibisanga Eko Yokate. Moi un peu basa la opération pesate. En tout cas bah na vanditi lelo na yoka kana ngai te na lito na nga gauche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na nga komo
mwana na ngai liboso kombo na nani Marcel nazoyoka nakangika lito oyo yokaka nazokona oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki nzambe na ngai napusi kutu telefone mosika prophète my god nazozela bino nyonso tu na moto puissante chez Dr Cathy Munga. Kombo na ngai sœur Cathy Munga nazali naturothérapeute nazali kosunga bandeko bazali na bokono ya ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles bandeko baza na ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe infection urinaire prostate azoospermite obota ezali te rhumatisme nerf sciatique gouttes règles douloureuses glaucome vision floue motu pasi intense sinusite awa naza na kati ya laboratoire awa nde bisika na sechaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango oyo esika nasalaka baformi na basolution na nga merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy en particulier Joyce Bolaba. Au jour le jour, nous sommes là pour les comptes de votre émission Nzungu Yaba comédien balobi Biso TV nde makambo Biso TV ezali chaîne oyo surtout diffusaka et pesaka bino ba information ya ba ces comédiens. Voilà pourquoi félicitations aux mariés. Là ces comédiens Queen Awitaï Kobala à sa mariage civil, à sa mariage coutumier, à sa religieux. En tout cas, à tous ces félicitations aux artistes comédiens. Parce que ces derniers temps, les artistes comédiens bazo bala. L'équipe, tout ça, que les comédiens balakate, via Kindumba, via Mabé, mais en tout cas, néo nyonso 3 ans passés, tout le monde a vraiment chaque année au moins 4, 5, 6 bazo bala. Félicitations aux artistes et comédiens. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais recevoir pour vous Mama Kalunga. Mama Kalunga est artiste comédien Oyo. À ce pisakabino, tu vas bien écouter Maman Mounoko, ce qu'on met Katelo Mangala Makasi, ou la particularité naïe. Et puis, tu as surtout Makamou belé par rapport à Moussala naïe. C'est pourquoi, Azana Platon Abisso, bonjour Mama Kalunga. Bonjour Mirakian, vous les miraculés. Mira va bien avec les miraculés, non? Oui, les miraculés, ouais. L'incroyable. L'incroyable. Comme ça, Mirakian, vous, boni. Oui, ça va, ça va. Oh, on a tout nos bonios, tout dans la soulène. Oh. Ngayo mon ngandeni. Ce qu'on a la monnaie de Zalati. Faible, hein? Très faible, blague à part. Pour maigrir, s'il vous plaît, excusez-moi peut-être, hein? À mon maigrir, Nandi monsieur belé par rapport aux autres nayo ningala ki qu'est-ce qui se passe comme maman? Déjà la santé bouger nango. Mais est-ce que ça va? Nous avons des malamu na biki na qui déjà bien mais tikalika yo ebika ba courage zonga. Parce que peine affaibli, nous autres na kali ba makalunga. Mamu noko zakadia aérombo so betinga tamami balemisa tout. La chair est faible. C'est l'esprit qui est bien disposé. Donc molimo za bena disposé. Ataso ibani mani rolanzoto mais molimo za nango. Nkolo molimo to ana contact na ye. Boni mo na exaucé. Et moi na ga te bana baza bien. Na bi boni mo na yo exaucé ya musala te. Parce que tu na ga moi na te faut tu na bana. Pourtant tu na exaucé ba tu musu ba regretter a tu ni biso te poani. Boni mo na yo Jérémy Chabani. Bana baza bien. Soki na lobi Jérémy Chabani décor mais la décor oui. Et ça bana oyo génération na yo hein oyo salive maki watali na o liné ya Kalunga. Oui hein bana nanga wana. Bana na yo. Mais tout ça quand émission dernièrement tolbe likambi ya exaucé. On confirme que Romy peut exaucer moi nanayo. Mais bazolo baka que non exaucer azalaka moi nanayo te. Ngana bi o aza moi nanaye. En tout cas s'il vous plaît. Hein? On a le bien mira. So mutaye classe. À ça l'examen. L'examen on a réponse à PC. Eza yango to yango est-ce que ba pesa bazon c'est les papiers on a ça la contraire il y a réponse à pesa qui. Vous avez classé maman, on va faire une note. Va faire une note, mère. Nous tous avons besoin de yeba. Avons besoin de yeba. Le qu'on a vu moi nanga te.
c'est tout. Comme ça, l'émission Makalunga faut avoir un air très solide, vraiment. Ah, moi, naïa. Moi, naïa. Est-ce que ça m'a que na mona qui dernièrement publié photo moko binomi balena exaucé. Et ça m'a qui bosangana déjà na ba. Mon fils to sangana tene na ba spectacle, na ba tournage déjà le 14 août wa. To na Mayalos bat ba ya ko seka na ba exaucé wana ba Jérémy ba décor ba mobiki ici. Ezaka ba to TVT ba humoriste lokwa ba kizubanata ba laguerre. Bazate belé ekolo na libaku bazali donc bazate belé ke ba baya koseka na bango bomona sikoyo yo le but osangana rate omona siko place tokuta mais to sa musala moko tokuta na tendeni ngana lobaka ke bana na yo wana Jérémy décor exaucé et ça m'a que bino 4 wana bosali bozana même scène. Oui, comme si tu là déjà ngai Jérémy exaucé tu as déjà scène moko décor neto à la 4 na scène peut-être photo créant ngai bino pena scène de poisson hein c'est de poisson exaucé papa monoko Jérémy papa monoko amakalunga ko dire que maman kuluta ba kuluta na bango na si pièce ndaka somo vraiment donc musa to sala auto yebi te to sala te donc quoi to yebi yango to sala yango sumala munde bat ba mona yango batunde ba pesa biso ka chance bat ba linga biso ezate bat ba ina biso bon to tinda bino pete bo linga biso kaka soko ina yo ka mto yebi oso ba obando yebisa bato linganga bolingo tam so ezana motema te bato ba na bolingo na biso na motema na bango ba continuer toujours ko soutenir biso makalunga toya na likam oyo na bengeli lelo surtout ezali kam ya spectacle oyo ya Mayalos Mayalos yali site moko ya munene oyo ba spectacle salama to mona mahoneza sala spectacle kuna asala pena plein tomona kike dikutu ye plein ba plein tina balabala ti sali que colonel maman Lili a ko sala ma sécurité pour la soana tomona ba tumsu ba leka mais publicité la moni des semaines seulement pourquoi ça le retard ya la média bon et comme déjà pembeni so to bi retard to suis retard donc tant pesant Nzambe Nzambe ne mettre à temps to kokana so pe ko sala publicité so ke senga batu ba ya baroya so pe senga batu ba ya muke ba ye muke so ba ye bele nyo sezaka temps nyo so to ko sa ko bongsa ata Mayalos la pe comme ces spectacles les autres monde peut sali plein omoni veut dire que za spectacle zala ou ezala te zaka likambo temps donc so batu ba yoki o ayoki publicité na matoi na ye awa déjà na kata Kinshasa toze belé tolongola ka Kinshasa mama to chaka monga fula yango moko déjà basé belé so ba pesi biso ata 1000 personnes déjà autour de sa place wana so ba pesi biso déjà 2000 personnes place wana déjà saturé omoni na ndimite mutu moko betaki na Mayalos autaki na bato na famille na bango yaka bato bayaka ba mourir kaka ya théâtre nde bayaki lokola bayaki na o wana l'équipe bakoya pe na oyo makalungo ebike tolongona ma Nzambe nan pa yo tama ma Nzambe trop likambo faut se préparer bato tebi o makalunga na peso kaka kolongola Nzambe te na mambosa na sas na soloba s'occuper mutu oyembaka so répéter nzembo te Nzambe ya yembela ote dans ces questions auto sali wana yo moni ngote auto sali salami auto sali salami parce que na ko bano peso ba détail te zalaki boye nde salaki boye ezaki boye nde salaki boye mais quand même auto sali yango to pesi bato to laksi bato pe bato ebele parce que yo yokaki publicité yango bengi mama Kalunga yaka to sala émission bongo te oui ndenge yo yoki ko kantate yo kam to bango ba vandeli matoi te bango pe bana matoi ba yoki lokwa yo donc bango pe bana matoi mama Kalunga to mona la Mayalos ba spectacle salama ebele ndenge musuku to komta to kota malo pour tout un spectacle mais tout le monde est comme Bina. Et oui, il faut qu'on se le dise. Tout le monde est comme Bina. Tout le monde est théâtre, comédie, comme danser.
batie nzembo wase ko mobina ya fali ba to ko mobina ya yo pesa bongo te biso siko na mambo obina mutako agrémenté soirée wana sara lula zali ye muto osala ke batu babina mais ngana osala musalo na yebi oui kobina eza pe art mais na discipline nanga eza théâtre omoni donc na obina te po d'ailleurs ça na obina ngana obina nde na comédie na yebi obina te donc so na bina ezaka po batu baseka maka lui obina te bunga la danseuse yo zunga na ava musika makalunga yo pati na kola na obotika po obina te to bina na biso to bina mais obina te na ba panenge ba danseuse ba binelaka obina te pena ke ba nzembo awaze kwa to nzembo ya nani du début à la fin or to bina ba nzembo na biso to ndi ba mai quand même mbai ba Moïse mbi epo eza na kaka to ninga na kaka donc mouvement du corps mais changer oui te changer ba chorégraphie makasi ya attention eza chorégraphie eza peut-être que muto juger obini bien tété pendant musique nzambe po eza na musique yo eza ke mutu nyonso ko bina muto a hotel misoko no bini bien zate o bini mabe azate. Ok, Makalunga kuna mukolango meni kozala nini na nini expliquer ba fan parce que ba fan balingaka mingi yo makasi baza poste ba mukolango obungisi nini pona bango eza groupe les capables de Mama Kalunga eza batba bo santé eza anniversaire ya groupe les capables 10 ans déjà d'existence 2012-2022 donc 10 ans déjà lokola Mama Kalunga toboyi ka to sa fête parce que 5 ans to ça la fête ouais. Si ko to bito ça la peto la sabatu de quoi nous sommes capables to la sabatu o biso to zanango o biso to yekoli pendant première année ti o comme na 6e année pour muta comme na 6e année c'est déjà 10 ans ouais déjà 6 ans wana et 10 ans o biso to sali na kati ya théâtre to la sabatu de quoi nous sommes capables attends moi spectacle moko ya mukie we ko emballer public ba mona ke Mama Kalunga azalaki aboti pe bana ngo pe ba ko pesa quelque chose kuna mukola ko sala lokolo bi Jérémie ko sala exosta ko sala décor ko sala et sala ndeni bango matina ndena bango yo matina de to bosa ya batu musuba jouer en groupe batu musuba jouer one man show oui donc libaku one man show libaku na ekolo bango ba jouer one man show ata pe nani kizubana ta pas à one man show azara pe a one man show a jouer pe ba jouer pe en duo ya bo mabiso vraiment Mama Kalunga tomoni lo mbongo et comme passe to mona to kende faire rentrée scolaire mbongo na passe pourquoi c'est peli au chango attend en septembre été to na début au chango kaka na ba moment où bato préparer rentrée scolaire te bisonyo soto yebi ke rentrée scolaire ba préparer ngo na août mais août le 14 te biso to ba parents to yebi ke som to préparer rentrée scolaire préparer déjà na fin ya août azwim mongo na bango ya fin du mois ya août na septembre na début au mona langue mama ayebiso za yo esa mambo école esa mambo classe ngamo na tangisa bana ngamo na bana ba otanga na école na yebi mambo oui ayebi OK les appels 3000 francs 3000 francs ya pamba VIP $5 oyoki 3000 francs billet de moto alinga Mama Kalunga afutane ka 3000 francs pamba billet 3000 oyoko seka pendant 10 ans so bat basali na théâtre yoyeka na 3000 francs au tali spectacle bana Mama Kalunga banda carrière na ye ti abia sala spectacle moko ya liboso ya ye moko 3000 francs si na sala ba spectacle ka ya batu na se préparer pour conséquent. Non, qu'on se préparer en conséquence, na éviter ce qu'il fallait na préparer ndeni. Na osa musa on a yebi. Na osa musa on na yebi. Non mais la batelo côté ponga na menuisier te na osela bino bakiti. Donc na zate o mutu mo botam susu akata fumbo na wenze pona ya kotekela bino. Na oyela bino théâtre on na yebi o bino bosepela nango epananga. VIP $5 mais faut chanter $5 à omoni. Kasi on doit préparer rentrée.
siko batia su 10 dollars te na 5 ans ya groupe nazo totiaki couple 15 dollars singleto ezalaki 5 dollars donc makambo ba 3000 ba 5000 ezalaki te mais cette fois-ci eza cadeau oyo mama Kalunga na Mayalos basangani po basepelisa bana Kinshasa parce que c'est un site touristique. Il faut bato basepela bamona belaki non toke oyebike bato batalaka ba spectacle te bato bakotaka ba spectacle te bakomaka ye atali TV na ndako tamusu mpe temps eza te tamusu mpe courant eza te ba spectacle en live batalaka te. Yango cette fois-ci tobengi ba parents ba mama bana boya mukolo to bana na biso ka 12h to bandi bolobaka bomma Kalunga bolobaka ko boya bona 12h to boya banda 14h boya mita to 20h kuna siko faito salela ngo bato anso ba 12h biso to bandi so ba 14h to bandi pe 14h biso to zala déjà banda tongo to zana to komozela bato omoni mutu ye mo kazo sepela azo eloka 3000 mais aza aposa ndenge azo elo 3000 wana peso sous une exigence. Ye mora ye 16h mazoninga bato ba prester na 13h bazongela pona ye mtapi o 3000. Bolim sana o 4 mino linga te donc boya spectacle. En tout cas, bolim bisaye a spectacle te boya 3000 wana boya 3000 wana pa mon spectacle abo 4 mino lingala mais ça 4 dia lingala. On est allé par particularité na ye. Mama Kalunga bongo pona bato nyonso bazo ba tapoto parce que tebi ke je suis vacances na Kinshasa. Batapoto bana vacances en tout cas bosepelaka na théâtre ka na télévision to somba rabino to linga rabino dimanche le 14 to kuta na Mayalos VIP 5 dollars 3000 francs ya kosepela parce que kuna pe ko liezali olingi basalo maboke ba osala olingi po sokwa na kata piscine kaka yo donc bana no basakana ba GP zawana parc d'enfants zawana omoni ke na yaki na bana ngana tika bango na ndako tika bango te yaka na bango parce que bango bazana ba jeune na bango ba osakana bino batu bouti vacances boye vacances donc boya to kutana dimanche à partir de 12h bana poto bana monde entier bozara déjà boana na ponctualité à l'air kuto osakana te donc so bino boye biso to bandi parce que to salela onde bino. Les 14 venez Mesali Moko. Nous vous invitons, venez nombreux et que vous allez dire waouh, Blagapa, Makalunga Mukoloana, au Kangabisu Panzi. Papa, maman, webi ke bana batanga ki bazo ki te belé à Kotanga, mais le quoi vous avez vacances, bois bosse pisabana, bana baseka, basepela, bamona, Kalunga live, bakanga photo, tant bazon à l'école, balak se répète, toi Makalunga, kanga photo souvenir et que vous avez malamu. Et vous avez la photo na ba fan na yo. Wane ratarate. Yo kanza Android batela onde bisot. So mtamonyo lo kwa Android na Makalunga nazwa selfie. Makalunga nazwa selfie. Ngala ngai nde na boy. Na mukili asima. So na sali net téléphone ezaka ya batouche. So eza yo ngai nde mutu ba otena na sala ba téléphone pour bat bando sala na otika onzaka ya batouche. To zaka na kobenga. Pourquoi? Selfie leki. Parce que Erickson est là bien. Toi on so bien moi musapino so saka. Selfie donc mutino so fazo ra. So ngato kangino photo na okala mtema parce que kangata 15 so espace silio luka ndonga osipima. Aïe. Donc mukolango bobomba ba espace makasi. Na ba portable abino pour bokanga penda ba photo shooting peso zali za malamu hein. Bon, bato ba shooting bazali parce que na kati ya maramwanyo sineto osala Congo fin azali ba photographe bazali ba cameraman bazali quoi Jerry Mbulu aza cameraman donc Yemoko Jerry Mbulu oui déjà aza cameraman ba shooter pe bazali o ba kanga ba photo minute pe bazali photo sur place, mutakangi photo, akena photo na. En tout cas, tout ça qu'on peut ça bambo TV par les bourgeois. Les bourgeois en tout cas félicitations. Ngala ebi histoire makamonde zara ne banda. Mutu amuna ka les bourgeois les loyo.
tikala beta libanga et pas petit na ngai tika nini makalunga yo na un problème. Oh. En tout cas, les bourgeois, blague pas bourgeois kweso, les bogas, ils sont amenés la mona ndenge banda, ndenge komi. Bino zalaka bongo. Félicitations, courage donc témoin qu'il est ngai. Donc rapena solo bango vérité na yebi nenga banda ki na muke nzamba sungiye. Un homme économe on s'en attaque kangisi loyo. Kaka bourgeois nezana batune nyonso o basala raté dimanche. Asombeli bango ba billet. Déjà to kutana na mayalos pona ko sekana ko sepela. Comment il y a les bourgeois? Aïe balali. Bazu wapi? Vraiment les bourgeois za musika tezali so comme la super lemba autant le mission to que sous région. Autant kaka na côté gauche. Oui, voilà. On le voit bien. En face quand il y a advance et puis on pousse sous moi muke en face à Cornet City. Cornet City. Et ça on a d'abord tellement mibimba. On fait père doublé. Ba ben mi go ta passe. Vraiment. Merci beaucoup à Igo Sala. Motema yana nous pourquoi pas Louis Mbala. Enga yotal mobalo kumisinza mama Viviane Nzumba. Coucou Nyungu El Chanto de Kimbantseke. Merci. Mama Kalunga. Oui, que mukolo wana na ebi pour na transport. Na ebi que Makalunga oida batu mingi. Disons sur l'école mais au côté babis de Makalunga, tu vas bis de la commune et eux ont battu ça bien Makalunga. Ça a 3000 francs. So botia bis au katela au kata mutu ndenge nini. En tout cas, mutu alingaka mutu bagenda kozwa ete. Et quand on est dans l'église, est-ce que tu as bis babis? Batiaka babis na église au cas où tu as église et s'il retard pour batu bazonga pour l'insécurité. Mais biso to bana biso 12h devait ti ba 17h tozo sina to kamwana. Donc mutu alingaka na bolingo nyonso ko uta petit maluku. Aye penza ye mo malema. Yo quand so za transporter naza posa ta mutu na sina ko se sacrifier non? Ngana ebi grand frère nani petit frère nanga Christian Musangazo. Yekuta tie déjà car na ewana asombeli ba petit nyonso o bazara na e. Babiye. Ye moko mema bango, ye moko sa ba tour ozongisa bango. Vedi so yo za car na yo. O sali le kwa Musangazo. Sali le kwa Christian. Ozui car no tia on a disposition ba po ba ya koseka. Koseka c'est traitant. Et soigner la maladie. Mutu muso omuna koma na ba problème na kati ne po asekaraté. Alors bateli oko seka ya ofele ba pesa ba ordonnance peut-être ka po sekaraté. Ya o sekati. Ya ko sekato bengi o seka buka ba biloko ekanga mayo na nzoto. Parce que ba msumbu ma o seke beba. Oh, ya soloti. Mbuma o seke beba. Mumesengwe toboka. Toboka. Yaka aux soins, merci. Vraiment. Vraiment, merci beaucoup. Moukolango to senga bino nyonso penza boya wana bokotala jamais déci. Makalunga tout solo ba bien que journée wana batuba ya merci ko tonto yeba. Mukolo wana bato bazouta côté ya Kitambo, bato ta côté ya Romponga, bato ta côté ya Tchangukuna, expliquer biso bako da transport. Déjà so za déjà na rond-point. Mayalos batno so bien interface, arrêt interface. Parce que za Mayalos mususo outne ti rond-point au comme na triangle wana Mayalos museza wana. Mais wana te wana na mona ezalo kwa salle polyvalente. Au mati, au continuer ti na interface. Déjà arrêt ka interface Mayalos yango so tuni Mayalos za place au bungate. Amongo zara mutu mo bozara na Kishasa te. Mais so zara na Kishasa chose appelle Kishasa to tuna po oya otala oya ozoya otala spectacle ya munoko oyo yebi veut dire otuna. Oye otuni yaka to sekelongo na munoko to yoka ensemble. Na munoko to yoka ensemble. Ouais. Na munoko lingala. Oh Makalunga. Na kenya mariage ya Kwin na civil mais na mona kilo moko boye pomba salaki tango bourgmestre azo a célébrer mariage Kwin aza ko internet pomba aza ko interpréter na pona bababa
mukolango siko mukolango ko sa te que bo expliquer baba pe tam suba bazolanda bisoti rango bandeni baba olanda biso est-ce que yebi ke baba nena oloba boye bas nini munoko nanga ba développement tellement makasi po baba lobaka baba so atangi alobaka bonga na mona baba obenga mama baba penza to kutena baba na ngukuti na TikTok na so bat batal ba mona baba zolo ba pena mama kalunga na mona kona tebe omoni donc baba oza mayele so aye aolandaka ba geste munoko bato ayebi mayalos donc tina oloba mayalos o comprendre omoni nzamba sabi so grâce que tant ozoloba et ezo dessiner ndenge ozoloba donc nayebi ke baba bape baozala donc pomba ozala wana pona bino baba vraiment babi pomba baza ko inviter yo ozala na po interpréter pona baba mama kalunga toko ta sujet mususu to zongi la wana moko tokenaka ouverture école na yo boni sur école na ko évoluer ndeni eza ko évoluer to ana vacances bana bavandi so to bandi classe bana babandi maintenant dans les réseaux sociaux to nan to yi ke makalunga oyo asala ki école pour na ko aider population ya coin wana ke bazobo to la école balimba buku école ba bi place wana pesa bilanga yo somba kango illégalement. C'est quoi expliquer maintenant? Bosaka na kobuka. Bosaka na kobuka. Obuka mutu oyo, obuka esika mo mutu atongi azana nani na acte de soki nini. Babenga nini? Acte de vente. Wana masolo ya réseaux sociaux robeta honte. Wana na ngama masolo po mutu avimbisa lisolo na ye. Non, makalunga s'il vous plaît. Omoni yo zali mutu oyo batu bayoka ko mingi ba yebi yo zali soko lobby vraiment ambalaka mas koyo aka eloko wana ki makalunga école les ali menacer batu belé ba regretter makasi c'était quoi juste bete plan lisolango c'était quoi parce que na mboka tout est possible batu mususu o ba miyibi o ba lukaka ba mbongo ba luka ba kende ba boto la école wana pona nini e bali ya mbongo papa to beta masoa le 14 wana eza yango elote wana eza elote ane prochain omona oya bana baotanga na bango wana eza elote wana eza yango masolo donc tolobaki ya makalunga école na ye ezali biloko ya makamona esili dans makamona babai ke oyo école makalunga balinga lukilo ba problème école ezalaki te eza te kozala pe te ezalaki te wana eza yango lisolo mutu mosoko oloba eka temi na katikati advance ezalaka ya ngai à côté c'est peu pour c'est peu bandi advance ezara ya advance ou ta bien que non muto on des awale kana scène peut pas tamba moko tema lobi advance ezara ya omoni donc mutu mso ko beta kali so alali alamuki bongane na okebolelo BCD na ba kezal ponga tata na ngai donc ezala nga masolo na kini onde to aboto développer presque nyonso yanga mona so mutakeli banda na okama parce que nyonso ezaka donc kende yaka awa nyonso ezali felo ezawa lolo ezawa poto ezawa lokuta ezawa vérité ezawa makam nyonso ezawa ba développer ndinga oyiba ya suka mutalali kala muki babi makadamo ezawa ya biso makadamo ya bino ya bino aye pasali ni et puis mutongo place yake funda bio na funda po makadamo elongwa banda super lemba tisura jeu ezawa ya biso ye pas papier banjo koma mais l'état de la rabomote kalunga plaira mboko kitoko doso botama congolais te perte doza perdant mutu pena ko funda alors pena ko mona ndako oyo ezala ya biso mbi batevi keza ya yote wana pe boye bandi pe ko samba pamba pe mona pa longi pour gagner procès donc comme pe vo uta super lembo ke tisura jo futi epembo o futi péage ndeto bando futa na confinement non pas confinement on jamais là Congo maka tout est possible Congo ya kitoko mona ko ta tombe boye na po leka o futi péage Zambe Congo est ba réalité nango en tout cas botika makalunga botika sote toko telema parce que il faut enseignement la biso bana baza l'enseigner to luka nanu ekeli boso so mutu mo asale loko mo beza pour évolution ya mboka pour enseignement ya mboka oyo donc
botika ka ba trouble wana botika ina no kena ndinga okende wana parce que ngane na abo bana na ngai batanga na baone école wana te po par rapport ya place ngana vanda na école za mo musika bana wana baza makila na ngate bazaka bana bato nzambe ba inonsa bato ya pamba sikoto yo buki place wana obi bona bebisele place wana bana wana bandi olongwa musika bakata ata msurai so mona na 13 makila mama no so fo sala ba analyse nango makila bana na mutu na yo bino batu oyi buzana posa botinda biloko na bino ekoma na kisasa na ndenge kaka botieli bo hésiter agence ezakaka moko Zibe service ya José Baïla agence Zibe service ya José Baïla yewane azalaka mundele te azalaka mutu mwindu na moment ya confinement Zibe service amemeli biso biloko na biso na mbula moko conteneur ekoki kuya 6 fois 7 fois 60 fois agence na eloko mobimba etikala kaka moko Zibe service eza na reine ba numero kubenga yango wana kubenga Zibe service eza kusala musale awa na Kisasa eza bongo place ya kubunga te na Sainte Thérèse na sima ya station mbala moko za mubimba afasi na yango la police Zibe service eza wana bana biso toza kaka na Kisasa te toza na Angola toza na Brazza toza na Mbanzango toza na Matadi toza na Boma toza tinaka lesti bango na moment ya confinement na bango na bazansi na bango balali biloko yete enfant de Dieu na pesibino mbote na kombo na Yesu c'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash je vous salue au nom de Jésus je suis précisément à Kinshasa naza responsable ya Ophelina Jésus est mon papa na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango na bandaki musala oh ça fait longtemps ya kobokola bana selon ainsi dit l'Éternel mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au futela bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate c'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point ngaba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko c'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 Yoane sengoka na bukelo mona tiki en par terre ezaka nde bandoki balia bato olia mutu po koma ete po zwelo te po osala pe nini te po charge ne pe yo koma na ngote to apeta msuta sunga yo ah bon le 14 non tokuta na Mayalos to ya bene bele penda mema tan noko na mino babenga noko lion mema ye bo comprendre que noko lion aseki oh noko jango oh no jango oh vieux zoro yaka na ye oh papa na zo mapta wapeta kombo vieux zoro mais yaka mukula vieux zoro seka aseka na ye po ko seka pete za malade oka ba pera noko na bino nini o banda ko seka te ba pasoleke mbuma ko seka na ye bisur donc aya boya ko soutenir ba artiste na bino boya ko soutenir bato bino bolingaka boya ko soutenir biso bato saka musana mboka oyo omoni mboka oyo mabena ngo ezaka ni so mutu awutine libanda ye osalelo mwa bongo yende wana international mais soki biso moko toseka na munoko toyebi to comprendre mbala moko
Au moins nga so bo seksanga na français na yoka yango nanu deuxième tour na seki na rediffusion. Au moins o seki na rediffusion. Na seki na rediffusion. Obi nga tomata mutuka mona papa moko boye. To komi na sous région ba beleli mutu mo ateme na ria tuni na kata taxi wana. Ba belela victoire ya tuni ele kazandu. O santi siko batu nyonso baseki nzela monde yo seki tata mo ayoka kite to vire siko 16e côté batie Lumumba wana atuni aloba nini o atuni soko eleka zando vedi aseki ye moko omoni ke munoko na biso ayoka na mo rediffusion baba baseka na lingala yaka to seka ensemble na munoko tozo yoka elongo. Vraiment, mukolango en tout cas toya to boy to seka na rediffusion mais to seka pena na diffusion ensemble na munoko to yoka elongo. Voilà. To seka elongo na munoko tozo yoka ensemble. Boya to longola ba stress. Mukolango vraiment. Na yebi ke baton so azakolanda to partout na baton so mikili baza awa na Congo ou ba vacances na ba o musu bazoya. En tout cas place Nabino, vous allez vraiment réserver $5 à Pamba. VIP $5. VIP $5. Bon, bah, je suis pas allé à $5. Ah, $5. Non, on a côté français. Non. Mais $5. Donc, si bon, biso to ko yate. Mais yo yate place à $5. Biso ce que tu as besoin nango pour yo seka. Oh, yo rozwele ki munene ke o biso to ozwa. Omoni? Tango mutape so 3000 pour sekisa ye e kokate. Et kokatata mutaloba sombela ngata crédit peut-être et kokate asombata connexion et kokate asombata abonnement et kokate siko union fait la force bino nyonso batu bauti libanda so bosangisi ba 5 na bino wana ngana 5 yo ngo kabela ngate mais na 5 yo okota musana nga o somba ya ba piraterie. Voilà. Oui. Batu basomba ba piraterie trop. Surtout tout le monde ngo pe na ba télécharger mingi. Tout est permis na Congo hein. Ata na ba téléphone ya ba ministre. Ata na téléphone ya ba konzi. Oh mon j'ai ton truc ici hein. Oh. J'ai ton truc ici. C'est quoi ton truc ici on a oyo zwaki. Droit d'auteur na nga na zwarango. Jamais. Oyo zana est-ce que yo foutela ngo droit d'auteur? O foutela rango te c'est le moment ba biloko nyonso zana. Ya ofungula pe masumu ko. Parce que quelque part, aux gens biloko mut na téléphone, no so lali ba stress eleke be lingo seka oye. Mais ya kama ya los. Carburant ya mutu na nzimite so uti ata maluku, okomati mayalo so kolia o 10 litres nzimite. Oye oseki, osilisi, ozongi na yo, olali po loti ndoto bien. Parce que so sepeli na pokwa, lobi olota ndoto bien. So sepeli te, olota ndoto bien. Te bazo landa yo okimo bata mabuba moni yo. Obata maboba moni yo okende kote ni ba moni yo mais soko yo tali o seki na yo komika na buto zolota ka ba bokelo ba fleur ah Kalunga plaira aïe Kalunga plaira et baluki a versé wana ya Jean 11:35 et ba bon OK verset wana ya Jean 11:35 Jésus plaira jiko ezake mukolo wane kozala Kalunga plaira soki boye na so boye te Kalunga plaira mais so boye Kalunga regrettant ah biso to banyo de émission kitoko Kalunga plaira pa bina seki fort so boye te Kalunga regrettant ah aïe mais dis donc boye te okaba bengo allo eleka ndeni sorcier ah mukolango vraiment n'était mais le batelo unité les kandeni ah mukolango boya toya toze belé toya bato bolinga théâtre toze belé boya mama Kalunga mais na sentir que tangi bato ba ozala mukolango mais na moni otangi baninga no basité pourquoi baninga no baso saka théâtre nakati ya koseka toluka mingi ba humoriste omoni toluka ba humoriste parce que ezali ya batu te ezali groupe les capables ndezo bengisa ba et inviter batu ba ya ko sa spectacle ba ya ko sala spectacle ba sepelisa batu toko sango biso morote mais
ba oyo ya basi mingi bazaka sur scène na filme omoni ausane bien maza na kata filme ya kosekisa batu boye peut-être mona mutu muso aza faible na mamba kosekisa yango moni mingi ezaka mibali nde namona yango neti spécialité ya mibali. Est-ce que o invité pe baninga na yo comme la bazali mama moseka pa azali ouais ya sekisa déjà mama moseka kasi yango na lobit mama moseka azali mbatasi ala azali bato ebele bazali na bengisi bato ebele bayebaka ta bomona ba bijou la reine bomona bango bomona bato ebele basundi ata bokomona bango omoni donc bato nyonso presque na bengisi bango baya to sepela donc osimba to kosimba nango te eleka nanu tomona na ndenge ekopesa simande makamsu to otala sima mais tout ça dans spectacle parce que on est anniversaire ya groupe donc to fêter ngo les 14 et là on est loko zalaka na ngonga nango dans le bongo pourquoi et là on est loko pesa particularité nango particularité ya mukolo wane kozala nini donc théâtre parce que musique ezali mais journée on a besoin de journée ko seka nakota mayalos na ba spectacle presque zala kuna na zalaka namona batu mingi muso akota mayalos akota na chipoi nani lianda lisofote ye akota lata zambala na ambulance na chipoi na mariage na kota na chipoi c'est que na yebi lenga chipoi na keso kota na chipoi yo kota ni chipoi na makolo na ngai na kota makolo gaga oya jouaka te kalunga mutajuaka entraîneur yo za entraîneur badinga entraîneur libalo kota na chipoi oui obeyo ka elenga chipoi yoka de elenga chipoi entraîneur mukwana kota nde ba mema yo eza spectacle liboso te na sala so na kota na chipoi na libala poza libala liboso na bala ya na kota na chipoi Abi obala li wana libala liboso pe asuka na bala na matina na chipoi ngwa depo bakisi yango lobe bongisi yango bona bala susu na lobi boyo lobi ki libala liboso na bala yango wana kai mbala liboso na bala yango wana libala za kambala moko ti libala za kambala moko so moni mutako mobala deux fois trois fois ventirer libala la ka moko so moni mutoko parce que mutu fo bala il faut yeba e malamu yebi nanu obali so yebi to balete yo bala mbala liboso avant mariage obotaka déjà après mariage s'il vous plaît kasna botaki na yeko kaso yo kangate tango sikoyo osali mariage différence c'est qui avant na après kasi différence yango ya koyeba na te muta yebi yo sima bali yo parce que basangaja pona libela on se marie pour la vie bala na te po bokabwana lobby parce que so kabwani eza na verset mon na bible lobby oya kabwani na mwasi na parce que batu musupi bayaka na verset na ba controverser na ngao oya kabwani na mwasi na bala te ti mukolo partenaire moko kokufa simande obali mais dès que tu as pasteur au bal au bal lisusu kende kuna zali felezo zela bomba passage yango bonga tandenge zala ke mwasi penza zandoki oyebaka ete ne bandende na mandoki te yoki mandoki ndeni ata mwata sa asali pene komo boye otika watika e bon et comment ça le pardon musana oni c'est une force qui libère pardon musana oni donc yo zotinda domi baluza mwasi na kanyipe mobali na yena mwasi na yena mobali boye mobali no vana yango te bomso libala mais mobali sukata mobali takanyi mwasi na mobali mususu donc kasi saka nemo ndio za mutema nga natambola nani na likolo na kata ya nzoto yo za mutema nga pena na mutema yaka ndeng moko donc so to limbisa na kaka so mo mabe ye to limbisa na kaka koyamba makalunga fo za ba poumon donc nazongona makambo na ngao donc boyoki ngam na lobi te makalunga mta lobi donc mobali so kangi mwasi na yo na mobali mususu olimbiseka parce que fala ozaki na temps déjà ya ko étudier loko étudier ki to bala ki se ko linga ki
soko lingi ye kumbana na kindoki na yo kumbana na mikumba na yo vedi mutu na mutu kumbana na masumu na ye oh oyebi ke mwasi aza charge moko to mobali aza charge moko boye papa nde toyaka boye bédication touta na ona bandako okoko bala mwasi moko boye na ndako na bango basalela ventilateur yo bosalela climatiseur siko boye na ndako pena mwasi malili azokoka climatiseur te yo pe ventilateur etiaka o rime bosuka ndeni faut boluka terrain d'entente bofungoli fenêtre te mupepeli baleko et oui boluki terrain d'entente non, c'est intéressant. Jusqu'au Sandeni. Donc, tu as climatisé. Bon, on va 30 ans, il y a un lit climatisé. Il y a un ventilateur qui est un zolo. Tout ça, c'est ce qu'on dit. Tu fais la raffinerie, tu peux pendre un zambe kota. Donc, il y a un longo, il y a un longo, tu fais ce qu'on peut penser. Oh, moi, je suis en français, donc, à un niveau d'angaté, niveau zarandeni. Niveau zara français. Français, c'est la langue à bateau. Niveau français, le niveau c'est la tête bien faite. Eh, niveau français niveau. Bien la tête bien faite. Vraiment. Niveau zo na moi sina ke luka niveau. Na mobile no ke luka niveau. Tant bolinga na boye ba niveau te. Est-ce que mutako bomba caractère ne pendant 24 heures. Na ebité wana fo yoza connaisseur. Te na biso ba connaisseur ato bombi na oyeba. On a yeba mutalibanda libanda kati kovo. Na yeba ko hotel nyaka libanda na poli libandi. Na yeba kango. Ana connaisseur ato kati kovo ndene ko mutalibanda. Yo libanda ngam de tipe chapeau. Yo pole ti chapeau na ko. Oh. Bomu na taf alo ba libando. Ata libanda ngam bomu ngote ata libandi nanga apolo bi libandi. Ya. Na marambu ya na marambu ya babolingo totikaka. Tozwaka temps aux 8 ans na yo ebele soki une année soki 6 mois au bali mois na bovandi bo se comprendre parce que le boko soto tiema eko sopa faut bo sangisa pour maye vanda omoni mariage likambo libali eza likambo âge eza mobali na âge ya mutu omoni na comprendre mobali na âge ya mutu otangisa nga boye nini yo nde oza conseiller oza mamate mobali na âge n'explique pas bien. Mobile de mari non? Ouais. Na âge. Donc les autres ba marié il faut baza na âge. Âge à libala, les autres que mutakoki na libala to balieka. Mutu muso azane pe mama kokine na libala te. Bazala ngape hein? Oui, bazali. A mukolo makoki na libala te. OK. Parce que ya kansaka il faut na sala bo oh maman c'est mutema munene. Micro peso kende. Nikozo kene suki kaka ta mwasi ta mwazo ya ka balinga mamba benga mamba yaya te balinga babenga mamba mama te ngam na bota yo asuki ba nyovi ya ngotondisa ba couche donc le 14 août to yebele to ya kosepela to ya koseka na munoko moko o tozo ensemble 14 août oyo ekozala koyinda makasi tanto ba koyinda ça veut dire likolo koyinda. Parce que Maman Kalunga a kata biso wa panzi alobi a osala biso opération ya mbuma o akoseka esi ebeba donc il faut ba opérer pour ko seke zonga ba tout ba sekakate to bengi bino le 14 août oyo kaka 2022 na Mayalos za wapi soki ozali na kota Kitambo ozali kote ya Lingwala ozali côté ya Gombe kuna aussi bis et kendaka Kitambo magasin riri Ipen so kitna Ipen aussi ba taxi to transport kendaka rond-point Ngaba to cité verte à partir à wana aussi taxi et ketika oti na interface so kitina arrêt interface malo ezali wana bato bazana changu bino nyonso bozu transport ke na rond-point Ngaba so comme na rond-point Ngaba ozu transport ke ndaka Ipen matadiki bala ou be cité verte ba lui olobi ki sa na interface en tout cas bozala wana boko za jamais déci bato bafanda ka ba makala komina kala mu matonge kasavubu ozubis ekendaka rond-point Ngaba so na rond-point Ngaba ozu transport mekendaka cité verte donc mutu nyonso na pesi ba directif wana
afin que ba référence pour ne faciliter bien le transport. Maman Kalunga to comme ko chité na émission na biso. Obili kamu ya amour ya bolingo. Mais il y a pas mal de gens ba lobake ba artiste bino bolingo ezaki entre vous. Tozomona de konabino moko Tcheko Matondo aza empoisonné. Abani kolela ba cotiser cotisation ka ba comme récemment de ba comme cotiser pour na ye. Mais tant maladie est grave. Tout le monde est sous Alissa là Ali plutôt azaki empoisonné. Tout le monde est tous vraiment presque. Qu'est-ce qui se passe dans le monde nabino leo? Batoazolo ba ke poison utaka na epai na monde nabino. Tango zomo ozoka makamande ngona. Yo analyse nous ça par rapport à ça. Moi mamba poison oyo. Quinoa zoarelo mabe. Quinoa so babi zaram te renier. Na biso ti ba kotekela ngomai. Mai pe comme zara. Te ti ya olata ngo pateki mai sambusi na zara na. Ah OK. So babi so poison te renier. Yeb na otela ngo muto kufa. Yaka ezaka ba artiste te. Ata ba peintre pe ba okufa, ba menuisier pe ba okufa. Mais le quoi ba na média te mo yeba ezate. Bongo mbasu ton bato ba bokela muto mbasu. Yana ba commune mususu kana ndenge ka ya kini awa. Commune mususu peno lami madesu ba côté le ba moni antenne libanda ba bomi yo. Holanda jalousie kaka. Donc muto bo mo pone lo côté po koma yo te po charge na yo pe ya zwango te. Donc pour na Tcheko nzamba abikisa ye parce que ba malade ba poison au surtout sur oye ba on a retard et ça passe parce que netinga na ye ba on a retard penza mais nzamba malamu vous étiez empoisonné. Bon ngana lo ba Tcheko na lo ba ngate ngaza ki malade nzamba bien nzamba sunga ye asalisa ye po mutu so azotela mutu poison bamsu batela mutu poison atela mutu poison net na bamboka mususu batela batu poison po ye mo asalisa ngo asalisa azwa mbongo bongo mais awa mutu otela poison ayebi na ye mesure te ayebi kana tela ye na tala soko ko sala veut dire o meka o blague na nzoto ya mutu o blague na nzoto ya mutu jalousie eza nango na théâtre te jalousie eza nango partout ato moni bato baoteka na nzela oyo baka mibale batie oyo atie cabine oyo atie cabine oyo kasi oyo ozwi de client ya zwi te jalousie ekoti jalousie nde esali ke bato base retrouve na baétat oyo. OK. Namoni mama top asala émission mama top alinga lela alobi et ça la passe tant na yoki ke Kalunga y pas azaki na ba problème wana mama top po salela alobi en tout cas bengi ndeko nanga Kalunga na regretter qu'est-ce qui se passe mama top alobi na kati na bino batiste et ça la passe à quoi bon les lots et beau fondation ensemble parce que vous posez pas tout le monde rappelle ma Kalunga za na ba place te ke ba ninga na yo nde ensemble boza soki à part tu na to makalunga kanga na mana mutu boy makalunga kanga na mutu boy ça peut-être ko boya makaba problème te ko kanga mana mutu te nde sala ke mutazo poison pende ozo tanga microbe tam seza poison na oyeba nde te oza poison pour tout exception balé ba poison mse comme apeka destiné ka pona kaka destiné ezaka destiné pona Kalunga kaka. Mais bon, makambo mpe ezaka mystère nga pena na oyeba te bato musu ba peke poison ki ndoki zala nayebi te mpo nga azala na ndoki te tamsu mkono okoma ndoki na oyeba ke poison ki ndoki mpe ezala mais lokwa nakomi na ndoki te nayebi te so poison ki ndoki mpe ezala nga nayebi ka bato baotiela bato eloko tamsu ya mabe ole tamsusu bon est-ce que ezaka poison ezosala biso boye to eza mpe eloko mosusu na kati ya libumu tamsusu bablo musu peto komo lia et komo sala le quoi na yeba pété pour eloko on peut se bebisi batuka mutu parce que ça n'est des trop et combien bello munaka batela ki poison ah
Yo poison pe mutongo otela bato pazara wapi. Azaka mutu moko mutocha. Atie na commune aki na commune atie donc. Et il si ça peut biso maele donc. Nzamba bomba biso kaka toi na place okimela te. Kaza okimela za. Quand même olandaki ndeko na yo amata pour émission asaki. Alandaki mama top asaki émission na Tadi Ngalapa. Vraiment Maman Top zwaka courage parce que tant on a bana koyoka libumu pasi nazoka bien te à chaque fois na bana oyebisa mutu nyonso so na moni esenga na oyoka boye mais bana na oyoka boye c'est sali batambo bana na oyoka boye sali batambo tukona bana yo satam su mutu nyonso na bana koyebisa pourquoi pour nazoluka kisi nini ko soigner mais nzamba aka malamu so poza likamno ko bomba te oso zo bomba okufa nango parce que bato ba itilera akufa na likam na yebi ka kufa na likam est-ce que zaki pe na likam nde bomaki yeto nene na yeba te ye monde mtalo baki kaza na likam so lo baki kaza na likam c'est que likam bongo yango na nde likam donc Mama Top zwa courage bon tozana biso lo kwa nzamba sa bikisi Kanina banda koyebisa batu muto yebisinga il faut boye ba meminga place moko nzamba malamu nzamba zo lokumu mais tant qu'on a biki docteur on pas kufina. Oh non. Dans muta soigner yo tant yo biki mutanga kufi. Donc nzamba zo lokumu baba. Tomi batela kaka mais tomi batela pende ni so tomi bombi kati na Yesu te parce que biso moto okokate papa na biso likambo eza somo menga na zonga aka na Bible biti aura comme ennemi les gens de ta propre maison ce qui Bible écoute nzambe azoka inspirer batu balobi na biso ke n'ennemi akoza na kata ndako na comme plus forte que moto yo yebi note bokutani ka na nzeto euti kiti ya mukonze sangisi bino po banzeto nyonso basali ba kiti ya bourgeois oyo eza euti nzete moko te euti bo sangisi kiti biso nyonso tokomo servir kaka moto aya avandi to servir ye omoni donc kiti ya mukonze sangisi biso nyonso tovandi donc tomibatela kaka soki enemi na ndako no akozala ebongo na libanda akozala te nde tomibatela kaka vraiment message oyo te abiso Mama Kalunga lobi mutu oyo a traité ye tango ya biki mutanga kufi Mama Kalunga lobi azo comprendre te ba likamba poison oyo komi belé ezaka mutu ngo moko mdachela ka bango to ndenge nini tango zo luka o tia poison bo mamuninga oyo koma ye to sala nini et ça la passe tokomi bomba ndenge nini tokima ba camarade tokima bandeko tokima musala nzambe sunga biso yo pe muto yo tia l'habitude ya ko empoisonner kabaninga yeba kanda nzambe kolanda yo na aomekango do otela mutu poison otie bo mekiso ekoki mungwa oliango yo mungwa oyo kozomona ngo biloko fo bamekelaka yo donc biso nde bakobai na yo tomekelako bapoison okobosana kolia yango yo moko okolia yango mpena yo moko obosana neti bameka biloko meki eske ekoki mungwa ole poison yo moko me yebaka moto nyonso azalaka na bitide bapesi yo mbongo ou à l'occasion de rien to mpona nketo to mpona na keto na français na nini Kenonga keto, yo kenonga sous la français ndé. Ah ok. Pour la keto. C'est la jalousie mais ya makasi ya bien nango za ngaka keto. Keto voilà. Keto la kisi motema penza, mabe oza na sima mutema. Oyebi sima ndako. Basi mandako mingi bat eza négliger. Sima mutema eza négliger, veut dire keto ne vana kuna place ba négliger. Kalunga plaira. Ah, Kalunga plaira. Ah, Kalunga plaira. Kalunga plaira. Kalunga plaira. Aleli mingi pona yo. Kalunga leli mingi pona yo zota la biso. Aleli. O comprendre mamtolo bate. Kalunga leli. École na yetika na mabo na yo. Bane belé oyo ya azako faire enseigner.
etika na boko na yo bana na ye yo mto bokola motema mabe efuta ati yo kozala pinyo obosa na o mekango o meki pena ko okanza mungo kei to bana na yo bana bandeko na famille na yo est-ce que obota pourtant obosa na mibode la te tango so za jeune fille tango obosa na obota ba bota suite so za jeune tango yo tira batu ba poison ngaku na monaka kotila mutu pe poison tam so eza mabete selon yo mais kotikala na mokili yo nyonso yo moko bando tambola ndeni e moke pa bourgeois kweso omeli nani akotekela mpo yo mutu oboma ye okende advance bank ozwa mbongo nani akoservir yo mpo yo oboma bato nyonso entourage na yo ekufa yo tikala yo moko union fait la force so toza biso nyonso totomwa tozalaka teke yo moko mpo mutu mosusu ana posa nyonso azonga ye moko olingi osakapare na nyonso donc olingi osakapare mpe na nzambe donc nzambe akoma ya yo moko so eza na kati ya théâtre olingi osakapare na théâtre oyo aza mama ya bato nyonso yo olingi obala ye. Voilà, message eleki tolobi vena mingi tolobi mingi nasi bato ba comprendre mama Kalunga tozonga nanu na kote ka musana yo ndo mona musana yo oboti pe bana belea parce que mona apela ke non muto vraiment à l'adversaire na musalo pena soto kutana ye abeta nga vraiment adversaire na zaka muto to jouer na scène yenda adversaire na nga pam 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 yo gagné nga na gagné mais soué na ngezaka na gagné et ça m'a peke batie bino pe na kata scène oye pena boye o senti pena ke non naza Kalunga te na sala te nga za na lipeka mutu te nga lala na kata lipeka te ola za na kata lipeka ba solo nyonso ezwanga te na kobima na obima musala na sala jour pour jour tam so batu ba ebité na avril 2023 na osala 30 ans ya carrière tikoloba boso na kosi na zone Makalunga totonga pe nanu te bunga batu nyonso banozaka ba mikeka est-ce que bike kokola eza grâce so mutu akola eza ngolu olinga te année prochaine obakisa parce que bafille ebele bayaka na 29 ans ne ewumeli so bomoni amati su moke boye te ezaka 27 28 29 so ewumeli mwa moke 27 un mois bo 28 un mois 27 lisusu donc bango bambula na bango eseredisaka mais nga nalingaka bafille ya bongo mpo yokanisa okosa na mbula matrice eza distrait matrice ekola passeport nde na okende na nga nasali na nga na age wana ya moke ya bale ya jogo ya ngunda mais kati na ngai esika likolo crampe so comme na age ya likolo crampe olinga te crampe ekokanga ménopause abateza na problème ménopause ata 50 ekoki na mpe koya musu mpe ménopause eyaka te Makalunga abeti code abeti mama na code ta ekoma age ya likolo crampe donc basi bayebi yango likambo crampe wana bayebi voilà donc bana yakine bamoure ya théâtre bino bato bolingaka théâtre les 14 oyo tokutana na mayalos boyokaka te ata baoyesa bino tokutana na mayalos mais au moins akati lendi otunanga eza jour nini eza lendi te dimanche okuna te dimanche oyo les 14 tokutana na mayalos mutu makasi matoyi ekufa oyokaka te les 14 oyo tokutana na mayalos à 12h30 donc so obimi ka prière oye billet za lango 3000 francs ya pamba 3000 francs VIP $5 pona bato balingana bango te akangama zaza na batu bolingo bosomba billet oye na bombandaka be chez mama Kalunga obi obeti 504 65 66 Vodacom 081 to bengi na numéro oyo ezaka affiché na télévision de numéro oyo ya nzungu ba comédien oza bien na yo donc biso pe tozali to ape bien lieu de vente donc biso TV to teka ba billet ya spectacle wana ya show oyo eza na mayalos donc to yebele
na 3000 francs pe oye oseki pe yo sekaka te message osekaka na piraterie message osekaka na piraterie mikolo pe ba CD ezala nango sute okomaka bo télécharger et puis na sipe tozo télécharger non 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 quelle méchanceté tozo télécharger banzembo tozo gouvernement ba otala ngo pe mais il faut sécuriser bino quand même. Il faut sécuriser une œuvre d'esprit. Le gouvernement a dit le ministère il y a qui c'est mais sensible, c'est ça, pas sécuriser bino. Faut pas sécuriser biso oui. Faut pas sécuriser. Faut pas sécuriser biso. Donc gouvernement ministère na biso ya quitté art faut pas telle biso likambo ya tozo télécharger ba cassette banzembo ba film nigérien ba film bo télécharger na ba nigérien bongo biso bo télécharger les biso nini poza posa kalunga okeka a omoni na mbonga mukie oye otali spectacle okangi ba photo donc bolinga biso boya ebele na bengi bino mutu mabanga ko benga ate lendo tu na soko eza journée eza le 14 bo lendo eza le 15. Merci message l'équipe Makalunga to mkotika yo pono que ça répond à yo maman biso to ba congolais to bandinga ba congolais batuso benga le caillou batuso benga ngo libanga batuso benga remerciement so mutanga zo Makalunga zo na numéro nini surtout bato nyonso balingi bazwa mama kalunga 081 504 65 66 wana numéro na biso soko olingi mpe kosomba billet osomba obenka numéro wana osomba billet. Merci beaucoup na bato baosoutenir ke spectacle ezala kitoko. Honorable Jango Imvundi likofi ya changu vedi bana changu bazala ya kosepela po ya bango a déplacer te aza ndekete ya bango aza soso avanda na bango pembeni ndeko Eliezer Tambwe. Merci pour la soutien na bino, merci pour l'honorable Gabi Mabengi, merci na batu nyonso balinga biso boss Ibra bourgeois Kweso père double état passe na super débord donc so boy sala mukili no tokoya te donc sala continent na yo komona biso te biso toza na terre boss Jamie Cornet City plusieurs fois Bayer boss Ibra eloko makaso ezotongama na lemba vedi lobi biso toza oleki nzela no beti maboko donc boss Ibra umela vanda na ngwende na yo na bosante boss Cheche ya biso moko ya lemba toujours kalate okoma komi na Cheche. Donc Christian Musangazo na bosante mon cœur mon amour paille mbulu batu nyonso ba soutenir biso na bosante maître Sat na lemba ba docteur nyonso docteur Blaise Mobeti bozale bele kuna bino nde batu botonsa borango mama bébé ya papa Michel Eric Fuala ya mobali na Julia docteur Mobeti na Sylvie na ebike bomema bana bobo baroya kuna famille Maikisa yanga moninga camarade nanga Karine Maikisa vedi Jenny Maikisa bango nyonso tango bakozala wana Olga donc Ekosimba Linda Maikisa donc bozalaka ebele wana bino famille Maikisa mobimba surtout pour soutenir biso donc ndenge ezalaka oyebike bato musu bazalaka baye bayebike mutu na bango pena za maele mingi te mais na défense baye batuneka 1 plus 1 égale comme égale 3 longi na ye donc bino boya kolongisa biso kaka te longa so peza te donc boyaka 3 longi na ye donc ekeka bongo donc ekelo kwa 3 lokola longi na ye donc bino bozala na pona ko soutenir biso donc bana nyonso super na bosa na raté commune à Kisensu esalinga promotrice mukola lelo soki moi ezali donc boye belé matete on ne tombera jamais ONI britannique bana nyonso ONI bino nyonso
bo soutenir biso surtout na bosante papa nanga Lalos Lalou Mboulou donc boye belé matete loisir boye belé Azer Sifo le mari de la poule bozangate Batunion donc boya Makalunga DG Cordon DG Bruno boya artiste nyonso boya na bino spectacle eza ya bino basa kombo ni loba DJ nani DJ Benz donc DJ 20 DJ 20 hein 20 donc DJ 20 donc DJ 20 DJ 20 D0 DJ 20 na kati ya bourgeois kweso espace moko ya propre donc bon so yebe espace bourgeois on a facilité au coma directement super lemba face advance au moni deuxième nango wana 02 01 nango face ya Corneille City boye belé tozan besoin na bino donc boya au soutenir biso alors yo mama comment ça bien ça ça l'école et non que ce ko hôpital le quartier au sala la maison d'habillement au postulé en 2023 on peut tout ça la fois postulé so na postulé est-ce que n'engné postulé na Burundi so na postulé na Burundi te na Congo et nous sommes postulé pe na blaga pa eza malam pour mala mon sala o vraiment bato photo makala tali ba ya mère au côté yo lobeza mambanzambe lobeza molili. Merci beaucoup Lobeza Molili émission comme la Souka merci beaucoup na ba ebolandi biso oazaki na prise de vie ezalaki bongo balobi Lembingazor Pierrot Oumé Sikozali merci beaucoup à mon cordon Dadi mon DG Bruno Kanza merci beaucoup à Vini merci beaucoup na ba union so vos peut-être confiance à Niclette Naya ba jolibilité Sikozali de gros bisous à toi merci beaucoup à Yves Ipan merci ngala bilo tokutani mbalasima ya lelo ya sika mwana Kongo yokelanga eloko oyo onyokwama pe mingi kofutela mapangu okoma neti bakinela yo molimo ya kofutela okoma kolota mokolo lopango sanza nyonso di soki kaka tokomi na suka sanza ngingo embadi mame kindotila ebandi kasi lelo yoka abala groupe eye solution pona yo papa pe mama okoma pe mokolo lopango abala groupe etie na disposition na bino ba terrain ya minene ya 20 sur 20 cadastre à partir ya 5000 pe 4000 dollars ya pamba engai ye 5000 dollars ya pamba okobanda kofuta yango a crédit veut dire ndambu tu okosilisa nyonso awa na commune ya Selebambu référence kaka na route principale OVD wana okanisi esili ten abala groupe ezana ba mibange na ba concession ya kosakana te na Lutendele na commune ya Mongafula na Kimwenza gare référence lac Mavale ya boye okonyo kwa malisusu nini solution esi ekomi abala groupe eko pesa yo opportunité o souscrire na mabele oko makolo lopango kasi oza kofuta mbongo ndambu muke ti okosilisa lopango ekomi ya yo mikanda nyonso okozwa courant ezali forage pe ezali po ozwa mai kitoko kutu soki osombi bango moko bakoki kodefisa yo sima obanda kotonga malembe ti okofuta o mettre en valeur parcelle na yo ba terrain na bango ezali pene ya makadam mosika te véritable libaku ezala te na RDC abala groupe epesio yango kozela lisusu te welisa déjà abala groupe basalaka pe construction vente pe modification ya babarge balenière métallique pe
bapousseur Kongo mobimba eyebi yende spécialiste na masolo oyo po basalaka yango kitoko na ndenge ya kosakana te batekaka pe toutes sortes ya mabaya oyo epola nzombo te kasi oyo ekuba lokola bois de charpente lifaki bois de tola bois afromose ya pe misusu pona kokota na contact na abala groupe baza na kati ya port baramoto to pe obengi nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azana kwa moyo. Kombama na yo Jésus. Kombama. Chilobo. Yesu na lingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner sambalo na ye. Napena tatola bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga zambaka basa ye. Yoka shije na nga ye sambalo na ye. Na ye na babasi na nga libosa bozambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosa bozambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga yo. Nalebibia bisenga senga nsanga londa Nalebibia pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai Nalebibia bisenga senga nsanga londa ye Lokota nga Yesu, Yesu Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga Jésus, kotikanga ite. Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga yo yo. Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga yo yo. Laisse moi fako, laisse moi fako. Watiti shina ensemble, watanzelela.
watitishina nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chilo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yendezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yendezanga libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokater apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso apambolinga yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafils du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana